Quel VK serait interné ici et fois. Je suis là au centre Nganda, je viens de rencontrer les docteurs qui sont là. Personne n'est au courant que le directeur du chef de l'État est interné ici au centre Nganda. Na hôpital Bisika Wazali. Mais quand il y a un micro dans le centre Nganda, et que la population dit non, bana to ebi hôpital ezalaka to mona ba soda ba yaka ate ba garde ba rebelle te. Moi non, prisonnier akita mo na cortège lokola mokonza mboka. Azas cortège na lokola président, lokola premier ministre, lokola sénateur, lokola président assemblée nationale, c'est normal. Lokola population ba bi que non, ah ba soda bazalaka te. C'est que mokonza zaka Bisika na. Les liens au centre Nganda, l'information circulant sur laquelle VK serait interné ici et fois. Je suis là au centre Nganda, je viens de rencontrer les docteurs qui sont là. Personne n'est au courant que le directeur du chef de l'État est interné ici au centre Nganda. Donc, vous voyez, voilà, le centre Nganda. Je suis en train de sortir, personne n'est au courant de ça. Je suis un infirmier, un médecin, je suis un awa ici Batini. Je suis quand même rencontré avec des médecins au Bakoti na Tongo. Personne n'est au courant de ça. J'ai évité aux réseaux sociaux ceux qui veulent sur le l'hôpital. Il y en a qui sont vraiment sur le terrain pour avoir des précisions. Parce que vous voyez, il y a des médias télévision de la comme tout ça, la question sur le terrain. Mais qui doit information sur Basali relève, ça va démenti. Les réseaux sociaux, l'hôpital Cameroun serait admis ici en centre Nganda. On a un panneau, on va dire bel et bien en centre Nganda. L'hôpital yango na simangai porte d'entrée ya mwana mozumono ba médecin kusuna bango basali élève ya bao balalaki personne alors personne n'a retenu que l'hôpital Cameroun asa awa à centre Nganda. Voilà, donc voilà na quand tu cherches réellement VK voyez bino mo qui azalaki malaise lobby des après-midi prison de Makala, selon ma source qui l'hôpital Cameroun serait admis pour des soins appropriés à centre Nganda pour les amis bongo juste dans le cimetière à Kitambo pour comme on a Simananga na parlé de la cimetière à Kitambo ils ont fausse information l'hôpital Cameroun à centre Nganda mais Tokoluka toyeba ce l'hôpital Cameroun azawa ko sona ba médecin pour ba côté na Tongo le fils va sur élève ya ba basaki na butu aza au courant de rien et que ceux qui va donner information topé les alliés réalité l'hôpital Cameroun azawa te mettre au lembate donc au tambula toluka si réellement l'hôpital Cameroun aza malade pe azawa parce que na autre ko sala interview déjà ce matin à Bandit, il y a beaucoup plus marambo belé par rapport
ya kobela ya Vital Kamerhe qui malaise o asala kini ndeko mbote na yo mbote pesa biso kombo na yo po yebisa biso awa toza penza wapi pe hôpital nini na monene oyebi ezala koto oyo kombo na nga Grenoble toza na kitambo na Jamaïque toza na hôpital Nganda centre Nganda toyoki ke Vital Kamerhe aza interné awa na centre Nganda yo po yoki yango ok biso pe toyoki ndevi tomoni mpe bajip ndenge ekoti na basoda donc aza ana na centre oyo centre Nganda nde basoda pareil aza malade quoi yo oyeba ndeni ke no Vital Kamerhe aza non lo astango mpe epanzana partout ene bajip eleki toyoki Kamerhe nanga monga mpona avance soda moko ayosomba eloko awa yemo mpe abeti lisolo ke bayena Kamerhe po aza malade aza na centre Nganda ozo confirmer na bato bakolanda oke Kamerhe aza na centre Nganda ok eza solo mponga mo mpe na moni na tolo nanga mpe nasaki tembe na ke na moni na confirmer ke eza solo ok merci tomoni présence ya basoda koto oyo awa kota centre Nganda c'est dit à quoi réellement selon oyo bon présence ya basoda il paraît-il que babi que Vital Kamerhe aza malade dans un hôpital c'est ça mais ça quand même Congolais, azan a droit sur malade, il faut se soigner. Yo okolo banini attaqué Congolais ndenge ndeko Vital Kamerhe azaki na prison va permettre quand même à bima aux soins na centre où ils ont un peu beaucoup plus mieux que kuna na prison de Makala. Bon, en tant qu'un Congolais, aza Congolais, azan a droit à se traiter. Azan a droit à se traiter parce que ce moutazan malade, il faut se traiter. Pour le traitement normal, ils sont en prison centrale. Il faut que les médecins soient suivis pour balanda soigner quand même. Déjà bien au vent de Koto, présence à soda, bon mon ango penate Koto. C'est tout le monde a un ango penate. Présence soana, tout le monde a été, ils ont pour la sécurité, c'est tout. Merci. Partout dans le monde, quand on est petit à rapport à des informations sûres, en tant que journaliste d'investigation, je suis qui sango, qui est Vital Kamerhe, à qui malaise, à qui est à centre Nganda, pour avoir soin. D'ailleurs, actualité.cd a fait ce qu'il n'a pas précision. Parce que tu l'as dit, top Congo, le long Tongo, à l'odeli Kakake, Vital Kamerhe, à qui malaise, à quelque part, à l'objet de la place à Zatene. Actualité.cd a fait ça qui place Oyo, Vital Kamerhe Azali. Il y a un petit qui na terrain. Pour avoir information sur na uti na kati bo mona ba image alakisi no ba image na uti na kati ya centre Nganda na soli na moto aza na secrétariat na bango na soli na moto aza na réception na bango na soli na ba médecin na ba docteur ba na kati ata mutu moko te ndimi ke Vital Kamerhe aza na kati d'ailleurs bango ba ko kamo ba ko bisanga mais yonde mutu zo informer biso donc na kota ki na kati ngata ngona bana ko yana satanda ki tango na ko koma na porte ya centre Nganda na kuta ta barrière to ba soda to penini mais en tout cas na kuta ke loko te mais quelque chose m'avait tiqué tango na soya ezaki na deux jeep moko ba soda ba ki de 8 militaires ba pem bazaki na sima na bango ezaki na prado moko ya pembe bon na yeba ki te so banda ko ne na kanshi ba ye hôpital ba ye ko visiter peut-être ba famille na bango o ezalaka awa na cimetière ya Kitambo mais malheureusement tant on a quitté na mutuka na mono on ba kiti juste na centre Nganda esika o wapi ngabe na ndao kende mais obi kaka moya ko zapena ba image za la kiti na la mo image mo ka na zaki bango tong ba ko kende moya ko za ba image ya la kiti parce que on a autorisé te pour pona ko filmer un militaire o ya na tenue et va vraiment interdit à moins que o zo ba mibeko to zo ba corps na ministère intérieur na yango na kota ki na kati na sona ba métier ba boyi ba wangani ke Vital Kamerhe azati mais na souci kaka ya kozula bino information na baluka ki na sima pona tala réellement makambo donc na ko pima na bi mais pourquoi actualité.cd ko mettre la précision oyo ezana ngona nzela te nzambala la tete on a baluki na sima juste na venir ndeko o venir ni papa o venir ni avenue avenue chrétien bon première avenue côté ma gauche
orangé. Donc quand on a baluki na sima juste na prince oyo bimiti na bandal. So ok borobimati côté ya pont Makelele pour katso matana pont na bandal. Donc avenue chrétienne, première avenue à gauche, et là juste dans la ciment, il y a centre Nganda, nde na monaki jipa basoda o na kutana kina bango quelque part. Nde pesa kinga moi etika kinga pe les choses na vite, na ko le kaboité en tant que promesse il y a investigation, na comment on a vérifié si qu'est-ce qu'il y a réellement. Moi ko puta nesika basoda za kite bandeko parce que ba yimbo ya diza ramambo belé. La kendaki na moi mopanzi, na soli na jeune garçon moko zawana. Sumoko à côté ka juste na point na na bilili na solo na petit wana nda confirmer que soda moko ya ko somba chikata wana nda yebisi ye boyi ndenge toye batini biso pona ko kengela dirkaba moko ndamboka o azaki condamné na 20 ans de prison na makala asaki malaise lobby aza interné a na centre Nganda toye poto surveiller po mwa nyamu ezala te boyebi kama makambo ngeze lobama mwa nyamu ezala te peut-être akoki kokima to pe ndenge nini nde toye tokengela. Donc na comprendre que bainfirmier oyo na solangi na bango na kati babombelaki nga bavérité baboyaki na yeba ya solo ete hôpital Camere aza. Donc bandeko bokolanda na kotia bino na bilibo mo na jip wana basoda ndenge ntango ebimaki stokage voilà na kotia bino bomona ndenge jip wana ebimaki ntango ezokende mpona filma kaka na mwa kobatama après avoir kozwa interview ya jeune garçon bokolanda confirmé que soda wana confirmé que ndeko hôpital Camere aza bel et bien awa na centre Nganda na hôpital bisika wazali mais koyo otambusi micro na centre Nganda eke population bige non bana toyebi hôpital ezalaka tomonaka basoda bayaka te bagade barebele te omonge non prisonnier akita mwana cortège lokola mokonzi ya mboka aza escorté na lokola président lokola premier ministre lokola sénateur lokola président assemblée nationale c'est normal lokola population balobi ke non awa basoda bazalaka te c'est que mokonzi azaka bisika na mais biso eloko ya motu emaka soki nzambe abate bisika azali toza na confiance ya bato bazokotraite te bato bazopesa basoin te mais nzambe oyo abikisaka nzambe apesa guérison apesa ndeko président biso hôpital Camere guérison. Ce que je veux dire seulement c'est ça.